chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media. Comme je le dis tantôt, comme je le dis souvent, quand je parle de l'EHP Media, je vois directement Edo Amani Production. Voilà notre papa, je te salue. Sans oublier Maman GH, Maman BT, Maman Rite, Maman Gisèle. Voilà, moi, là, maman, quoi. Tobo Sani Pete Kouloutou Clara de Bruxelles. Nakati Abe la Bambote Nayo, des fois, à terrain. Bambote Nayo, vraiment Kouloutou Clara de Bruxelles. Na famille Mobimba, to Balor, Bandekonyo, surtout Kevin. Famille Bumba Peto Pesibinombote, famille Amani. Ainsi que tout le monde, Oyo, Balandarabiso, Bambote Nabino, place Bozomi, bon séjour Nabino, vacances na Kinshasa. Et voilà, les lots, Kosolo la na Moko, il y a ba servante dédiée, Moko, il y a ba maman. Maman Nabiso Liliane, Oyo, Abenga Ibiso à partir de Roumanie. Nakolandi Sama Yaba émission, Nabiso Tozo Sala, Oyo, Bande Komisusu Pe, Tozana Bango sur place Awate, mais Bazoa Pe, Grâce, Bazoa Bangolu, Yako Yo Kakape Komona, Maloba Yanzambe, Toba message Yanzambe, voilà Yepe, Maman Liliane Pe. Je m'excuse, Alingagi à s'exprimer par rapport à un message déjà récit na part Yanzambe. Voilà, les lots les kalisusu na même procédure ndenge to salaka na papa na biso Jean-Luc Kamani o na pesi pembote na pesi mbote na bande konyoso reste là. Voilà, na pesi mbote na bandeko nyonso o batala biso tozobenga déjà maman na biso Liliane Oyo tokosola na ye oyo apesa biso message lelo na part ya Nzambe na biso ya likolo. Voilà, tozo procéder déjà na appel na biso to meka koyoka maman Liliane message nini ayeli biso mais plus information ezali maman Liliane alinga yebisa biso deux messages oyo eza kouta na Nzambe, deux messages donc moko ezolobela sur ba église mususu pe ezolobela pona peuple de Dieu. Voilà. Allô maman Liliane. Oui, bonjour papa. Bonjour maman Boni. Kimi ezali na ngolo na Nzambe. Voilà, maman biso toza na yo en direct na diplex tozo solola na ba bien-aimé nyonso tout bazoyoka biso à ce net moment na monde entier. Na ebite yozali moko ya ba servante de Dieu. Soki tokoki kobanda na prière pe tokota na message na biso la kaki biso ke oza na message pour na peuple de Dieu pe ba congolais nyonso tout partout na monde. Allô? Maima soma koloba na maboko na yo, yo kamba biso, molimo na yo ezala kati na biso, tika ete Nzambe message oyo ekoloba Nzambe yo moko kosala sikile yango, po ete yebela kosunga peuple na yo. Amen. Allô? Allô? Allô papa? Oui, toujours là. Nga nazoka madame. D'accord. Message ezali kuye. Message nazwaki mpona baetonga misato. Nazalaki kobondela nde Nzambe ayebaki na koyebisa ngai mpo ke nayeba kopesa message oyo. Nazwaki mpe mwa temps mingi mpona kopesa message oyo. Et jusqu'à ce que Nzambe ayebaki na koconfirme ete eleka mpona peuple na ye bayeba na kozwa mayele to kobika. Message ezali ya mangomba misato. Ngai Nzambe apesaki nga mangomba misato po ete akoka kokebisa bango to koavertir bango na makambo bazosala. Ezali lingomba liboso ya babranamiste, bandeko na biso babranamiste. Bango bayebeki na kokomisa Branham le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Nzambe alobi mpona bango boye. Lokola bazwi Branham bafandisi ye na kiti oyo ya Yesu, bakitisi Yesu na se, Nzambe pe akoyeba kolongola bango esika bazali akokitisa bango na se. Wana ezaki mpona ndeko na biso babranamiste. E
ayaki kobakisa baetonga susu mibale bakimbangiste bango babandaki mpe mwa moke ndenge mosusu ntango etonga ebandaki bazalaki mpenza ndenge bazoloba sikoyo te bazalaki kondimela yesu mpe bazalaki kondimela prophète Kimbangu azalaki envoyé de Dieu mais na nsima bamikolo bayaki koyeba kobongwana moke moke babandi kobeba e kino sikoyo bafungoli mwa banzela epele bamosusu bakomi mpenza konie Jésus Christ bazwi sikoyo prophète Kimbangu ye nde sikoyo akomi lokola mobikisi ya humanité enzambe azokointerpele bango bazonga na nzela ya nzambe na bango mpe nzambe akoyeba kopesa mbano na misala oyo bango bazosala église mosusu ezali ya misato église oyo babenga église universelle église wana nzambe apesi yango ngolu grâce ya koyeba koteloba na nzambe ya koyeba kobimisa barévélation mais église wana esangisi liloba ya nzambe na bapratique occulte ndakisa pratique moko ezanga bapratique mibale oyo na kotanga soki balingi kobondela moto aza ndoki to mwana azwiki ndoki yo bengi mosali na nzambe aya kobondela bapriere wana basalaka yango na kati église te au vu de tout le monde non eza bapriere oyo basalaka yango vraimen ya kobatama okomona mosali ya kolongola bilamba atikali bolumbu bino mpe oyo bosengi priere botikali bolumbu donc priere wana bakosala yango bolumbu mpona koyeba kobengana molimo ya kindoki eza ya solo papa e ntango bazosala losambo wana bango baza kozwa verse ya jardin d'Eden kuna esika mwasi na mobali bazalaki bolumbu e pratique mosusu basalaka ntango moto azali atake na bamari de nuit na bafemme de nuit po te mosali abondela mpo na ye milimo mabe wana ekoka kolongwa mosali il faut ayeba kosangana na ye wana bazali kozwa ndakisa ya mosali oyo ayebanaki koyeba kobikisa mwana oyo ayebaki na kozala likolo na ye misu na misu zolo na zolo wana apesi kaka ndakisa mibale me bazali na bapratique mpe mosusu oyo ezali malamu te nde nzambe azokebisa bango bazongisa bana na nzambe na nzela ya malamu nzambe apesaki ngai verse oyo mpo na bango mpo na baetonga oyo mpo bandeko mosusu bakoki koloba ndenge nini eza mpe na eglize oyo ebebisi bana nzambe koleka me bazoya kotanga kaka baetonga oyo nakopesa neti na kotanga kombo te eglize oyo biso tolobaka maison mère c'est vrai yango mpe ebebisi bana nzambe me nzambe mpo na nini abandi nano na baetonga oyo tozwi Matthieu 23:15 nzambe naloba nzambe ezoloba boye malheur à vous scribes et pharisiens parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte mais quand il est devenu vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous nzambe aza komona mabe mingi na bato oyo baza koyeba kokende koluka bandimi na mai ntango tolobi mai ezosymbolize liloba kaka c'est-à-dire moto azali na liloba moto oyo asi ayebaki nzambe to alukaki nzambe na etonga songolo po mai ezosymbolize ka liloba moto deja aza na liloba na ye songolo bato bakei bazwi motu exemple na maison mère exemple na etonga moko songolo c'est-à-dire akei na mai kozwa mondimi me ntango sikoyo azwi mondimi wana komi ya ye mondimi wana andimeli liloba oyo ye azoloba olie asala bango bana na bakomisa bango bana na nzambe baza kokomisa bango bana oyo bakokende na lefelo parce que yo okei mpo luka moto obimisa ye na prison c'est vrai azali na etonga songolo
yo moni ke kuna nde ye aza na prison mais ntango obimisi ye na prison wana moto akanisi abimi na makambo ya mabe me nzoka nde yokana ti okotisi ye susu na prison ya mibale omoni mutu oyo azali mabe koleka parce que moto akolobaka ngai na bima deja na prison ngai deja na bima na liloba moko songolo ya mabe croyant ke kuna esika akei kozwa lobiko nde nzoka nde akei kobeba nde misala ya babranamise bazosala bakimbangisa na église universelle e alobi susu baoyo baza kokima mbangu kokende na mabele ezali mokili sadi motu aza na masumu motu ayebaki na ye liloba nzambe te ayamba na ye eloko moko te eloba moko songolo te azalaki na ye na mokili yo olongoli ye eza malamu oyebisi eke tala makambo ozosala eza malamu eza mabe yaka epai na ngai nalakisa oyo nzambe me ntango motu wana akoti epai ya motu akomisi ye lisusu mwana ya satana koleka oyo ete akotikala kokopona nzambe te nde nzambe aza komona mabe na bato oyo ke kobimisa bato na esika songolo soit disant kuna eza mabe c'est vrai baplace mosusu ezali mabe mais oli osala bango bana na nzambe bozokomisa bango bana na nzambe te bozokomisa bango bana ya satana lisusu koleka e nzambe alobi boye na Matthieu 10:38 alobi voici votre maison vous sera laissée déserte baeglise oyo bandako na bango ekotikala polele parce que nzambe alingi lisusu te makambo oyo bato bazokosala kolongola peuple na ye oli osangisa bango mpo ete oteya bango enfin ke mokolo ya suka bazwa litomba bakota na bokonzi ya nzambe me bozokosala su kozongisa bango lisusu na baprison lisusu koleka oyo esika oyo moto azalaki wana epona baetonga oyo nzambe alobaki na nga boye akotelemisa bato peut-être ngai nazwi ka etonga misato nayebi te soki akopesa ngai lipe lisusu na ekoloba na etonga mosusu me alobi akotelemisa nzambe alobi abandi kopase en revue baeglise oyo ya mboka na biso ya Kongo yango nakosenga bana na nzambe sika ozali ondela luka nzambe senga na molimo santo alakisa yo est-ce que vraiment esika oyo nga nazali ekopermettre nga un jour nakutana na Yesu Kristo esengeli moko na moko parce que molimo santo ezali atikaki molimo santo mpo ete asunga biso kolakisaka biso verité nzela oyo nazolanda eske ezali ya malamu wana nasisi mpona baetonga oyo nzambe apesaki ngai oyo ya mibale ezali mpona mboka na biso oui papa nayebi te soki olingi koloba non vas-y continue c'est bon ok oyo ya mibale ezali mpona mboka na biso tokutaki kolanda bandeko bayebaki na kosala losambo na stade mpona mboka na biso me nzambe atalisi ete losambo wana nzambe ayebaki na koagreye yango te parce que nzambe azalaki na ye kuna te e baoyo baorganizaki losambo wana ezali na bana na satana bayebi me bana na nzambe mosusu oyo batiaka mabolongo na se te kotuna nzambe te eske esika oyo natia makolo bakendeki kaka lokola banta babongo na kati na boucherie e losambo wana ezalaki organize te mpona kopesa lokumu na nzambe to mpona kobondela mpo ete mboka ekangolama me bakendeki koluka baforce na bango parce que bayebi ke bana na nzambe nde bakoya satana azukaka force na ye na moto oyo ayebi nzambe te te satana asepelaka mingi na moto ayebi nzambe nde akozwa baetwale ya moto wana nde yango omoni basalaki priere wana nzambe lokola na mawa na ye amoni peuple congolais asouffre mingi peuple congolais azonyokama mingi alingi lisusu te moto asali makambo na ye ya satana atie kombo ya nzambe alebala na nzambe baza kokende yango nalobi baoyo nyonso baparticipaki na mayangani wana bakendeki wana bateki baetwale na bango parce que ntango bango bazali wango ezalaki esika oyo bango bakendeki pour que satana azwa baetwale na bango me bango bayebaki te
na moment oyo mayanga nene ezalaki kosalama bilimo mabe bazalaki koya korekolte baetoile ya bana na nzambe lokola mayebo nde kaka balokotaka mayebo baoyo nyonso bazalaki wana et en plus de ça nzambe alobi balongoli quelques années na bango ya bomoi na se na moi oyo yango nzambe alobi boye oyo nyonso ayebi ke aparticipaki na priere wana na losambo wana ayeba kotia mabolongo na se abondela asenga na nzambe arécupere baetoile na ye epuis ayeba kosenga mikolo balongoli nzambe ayeba kozongisela bango yango soki mpe oyebi ndeko azalaki wana mpo bato mosusu satana akokanga bango matoi ata meme to nzambe azokopesa bamessage mpona koyeba kosunga biso me satana akokanga matoi ya bana na nzambe yo oyebi ndeko na yo akendaki na ndako na yo bondela mpo na ye pour ke satana azwa te baetoile ya bana na nzambe asalela yango parceke bato wana bazalaki na posa ya kozwa makasi mpona koyeba kofandisa pouvoir na bango parceke makasi bazwaka epai ya bana na nzambe nde message oyo mibale nazalaki na yango mpona kopesa na bana na nzambe. Merci papa. Merci beaucoup maman Liliane. Nangai na tuna boye question ezali wana sikoyo bandeko na biso bakendaki kuna na stade des martyrs ba perdre ba étoile na bango o bazalaki bana nzambe sikoyo ndenge olobi to sambela pona bango ba oyo biso toyebi ba oyo tovai na bango na kosambela pona bango nde voix oyo nzambe a recommandé pour ba récupérer ba étoile na bango. Oui, papa, nayebi te son ekati parole ya suka nayebi te olobi ke tokosambela po barécupérer baétoile na bango. Oui. Zongela na omwa moke. yango nalobi donc recommandation oyo nzambe apesi ezali tobondela mpona bango baoyo nyonso tu bakendaki na stade des martyrs ezalaki prière ya malamu te ezalaki diable ayaki koopere mpona korécupérer baétoile ya bana nzambe nyonso tu recommandation oyo nzambe apesi tobondela mpona bango yango nde ekosalaki barécupérer baétoile na bango. Oui papa parce que ezali la recommandation on nzambe asali asengi mpona kobondela mpona bango parce que omoni bamosusu ata ayoki akolinga na ye kobondela te lokola nzambe alobi tobondela mpona bandeko yo oyebi ndeko oyo nazobondela mpona yo parce que fo ayeba eza te na ignorance boye te ba oyo pe amoni ke aza na makasi te ya koyeba kobondela mpona korécupérer baétoile na ye akende aluka basali na nzambe ya malamu basali na nzambe ya solo aloba te tala naokaki message songolo ete na ye pour ke bobondela mpona ngai esengeli ayeba ke bazobondela mpona ye mpona eloko oyo azala conscient eza te ke Oh là là, désolé, chers internautes. Toujours moi, interruption, moquée, la connexion. Oui. Ah oui. Maman, vous avez la moi moquée, vous avez interruption, il y a une connexion. Oui, na moni connexion et na biboye. Donc tokobondela mais bango il faut bazala conscient que bazobondela pona eloko. C'est-à-dire mutu fo yeba. Ce qui net yo yebi ndeko na yo na libota to frère en Christ, to sœur en Christ. Yebisa ye. Nazobondela pona yo botala yo moko bondela. Ce qui ye alingi te me pona mawa wana mawa ya bandeko. Obondelo bina ko bondela pona yo pona likambo boye. Esika no kendeki ezalaki malamu te soki ye moko aza pe makasi akobonda mais soki amoni aza makasi te parce que eza bitumba parce que loko bayibi yo foza makasi po kende kobondela o récupérer yango aluka basali na nzambe ya solo basali na nzambe te o bazali
lokola ka bato parce que nde bakendeki na stade wana papa basali na nzambe mosusu baza ya nzambe te basi babeba bango bayebaki me basali na nzambe mosusu bayebi na bango te bakeka bamoni ke bon mayangani yango wana tokosenga bana nzambe ntango bamayangani ya lolenge wana ezosalama bandeko tia mabolongo na se tuna nzambe eske na participe na mayangani oyo to te parce que bana na nzambe baza kobeba likolo ya kozanga koyeba kotuna nzambe tozotambola sans boussole sans koyoka saint esprit et bana na nzambe mosusu baza kozwa mpe bambongo oyo ya namani papa eza te mutu nyonso akopesa yo kaka mbongo apesi yo akabeli yo apesi yo offrande apesi yo dîme apesali ya action de grâce nde ofozwa bambongo mosusu ebimisaka lèpre omonaki meme prophète Élysée azwaki mbongo ya namani te mais bana na basali na nzambe ebele bazokufa parce que bazozwa bambongo ya namani mutu oyo ayebi nzambe te oye obondeli mpo na ye oteyi ye liloba me tuna mpe nzambe eske nazwa baofrande nazwa dîme na ye to nazwa action de grâce parce que bambongo mosusu eza kopesa bango balepre spirituel okomona kaka obebi okobeba mokolo moko te mais déjà baye bazwi étoile na yo obimi lepre moke tomoni kaka masumu oyo bandaki kotelemela yo okomi kosala yango epa na yo ekomi normal makasi oyo ozalaki nango akoyeba kotelemela mabe oza nango lisusu te okomi kocompromettre liloba na nzambe nde ebele parceke bazwi bambongo ya mabe mingi baza kobeba mpo na nini baza kozwa bambongo ya namani c'est-à-dire incirconcis moto ayebi nzambe te moto aza na bascience okite moto aza na kindoki moto oyo aza na kati ya misala mabe yo te ye to nzambe asali ke na nzela na yo akutana na yo obondela mpo na ye mpo na likambo so mpo bango mpe bakangamaka papa baoyo baza ya misala mabe ya bakangamaka soki eyindeli ye akoma oluka basali na nzambe me na kosenga basali na nzambe tuna nzambe estce il faut kaka nazwa action de grâce oyo apesi nga to dîme to offrande il faut kaka nazwa parce que soki ezali ya namani nayebisi yo ekopesa yo l'œuvre spirituelle nde omoni ebele kuna ozomona basali na nzambe na mboka na biso na Congo basi bakomi na balœuvre spirituelle tala kaka légèreté ekomi na ebele légèreté ekomi na basali na nzambe ebele makambo bazalaki komona mabe bamona yango lisusu mabe te otala basali na nzambe bakoma na komela masanga bakoma na kindumba bakoma même soki papa esengeli tobinela nzambe me kotala badanse mosusu otali oyo nayebi te oyo ezali danse eza kokumisa nzambe to ndenge nini donc baza lisusu na koyeba kodifferencie te oyo eza mabe oyo eza malamu mpo na nini bazwi bambongo ya namani soki babengi bino kaka na bato ya gouvernement mbangu bokei boke kozwazwa bambongo na bango bambongo na nde yango wana ezokomisa bato bakoma faible moke babanda kotolere masumu kati na baetonga na bango moke babanda kotolere babétise yango wana na kosenga na bana na nzambe ntango nyonso eloko nyonso tozosala tia mabolongo na se tuna nzambe eske eloko oyo esika oyo nanyata to nanyata te esika oyo eloko oyo nazwa to nazwa te soki nzambe apermettre ozwa ozwi soki nzambe apermettre onyata mpo ezali esika mosusu nzambe apermettre onyata me yo kende kosala mosala tomoni neti papa ndakisa elosambo bango basalaki wana tala mutu oyo aza kolongola malédiction ya mboka aza pasteur te bapasteur combien bazalaki wana baprophète combien bazalaki wana bango bakotelema te mpo balongola malédiction ya mboka moto qui n'a rien à voir na makambo ya nzambe aza pasteur te aza nani te me ye nde bapesi ye tanga longola malédiction yo ndimi malédiction wana elongwaki ta kombo ya seigneur jésus christ na monoko na ye etikalaki kobima te mpasi akotanga yango te akotanga yango te na yango nzambe ayeba kosunga peuple congolais nzambe alingi peuple wana mingi mpona
mission oyo azali na yango peuple wana mpona koyeba koprepare mokili na kozonga ya nkolo Yesu na yango na kosenga na bato nyonso toyeba kose repentir mboka na biso Congo tose repentir moko na moko na esika azali atala lolenge nini azotambola na Nzambe po ete moma ekoya papa ekozala moma ya pasi makasi Nzambe akofrape abandi na etonga me ntango akokita sikoyo na ba-incirconcis ekozala pasi na yango tika ete biso banso toyeba kotombola miso na biso likolo mpona koyeba kozonga epai ya tata na biso na totambola mpe na bosolo Nzambe apambola biso nyonso. Merci papa. Merci beaucoup, merci wana tozalaki na mama na biso Liliane oyo azwami bongo na Roumanie toko continuer émission na biso koloba ete message ya Nzambe yango wana message tango message yaka eza kaka mbala moko ya kodute te mais ezali ya koanalyse ata Bible eza ko recommander biso na message nyonso tu koyeba koanalyse ya malamu kozwa pe ya mabe kotika mais nayebi ete mingi elobami awa ezali pona ko éveiller bana Nzambe nyonso tout partout bozwami ba oyo nyonso tu basambelaka na bisika oyo elongo banite. Je crois message oyo ezozonga mwa mingi na bandeko ebele tomeka koyeba place nini nazobondela Nzambe place nini nazotia makolo na ngai pona losambo soki ezali esika ya malamu te soki yo moko okoki komona penza te na miso ya kibomoto bondela Nzambe senga molimo mosantu Nzambe akoyebisa yo pe akolobela yo ata à travers moto à travers ndoto à travers tant mosusu ba émission oyo okoki pe kozwa réponse na oyo ozali kobondela epai ya Nzambe bongo molimo na yo ekobika po ete biso nyonso tu tosalaka ntango nyonso tofukamaka ntango nyonso tokendaka eglesia ezalaka kobongola bisaeli na biso mpe koyeba kobongisa bokonzi ya likolo ya solo penza pe ya motuya mingi ezali nde kobongisa bokonzi ya likolo pe koluka bokonzi ya likolo po ete nyonso ekopesamela biso na nsima. Voilà ezalaki ya bino Ekibumba oyo ayambelaki bino moko ya baservante dédié yo pe soko ozali na message soko ozali pe na eloko ata mosusu to ya mboka to nini olingo osola na biso contacte biso numéro yango wana kohésite te tokopase message na yo et oyo pe amoni aza na video alingi atindela biso pour projeter yango moi une petite vidéo et que ça là bien tokozala toujours en collaboration pe biso tozana pour ça ba information biso tozana pour ça être peuple dédié tout peuple congolais partout au bazali ba comprendre natina ya mboka na ye pe natina ya liloba ya Nzambe po ete to simba pe politique po soko simbi politique te politique e ko simba yo. Voilà, merci na bino nyonso tout oyo bolandaki biso, merci na ba nyonso tout oyo bazo soutenir biso pe ba nyonso tout oyo balingaka biso ba balingaka ESP Media bambote na bino nyonso tout famille Amani famille Bumba famille Basilepo na bosani bino te bambote na bino place bozwami petite sœur nanga Pati Basilepo Barbia Mokolo bambote na yo place bozwami na France et Talibo Talima na Belgique Emani Wenge noko ya moto Emani Wenge bambote na yo yango wana na bosani te Claire Iniete bambote na yo. Sans oublier Fabrice Ntseka, les boss américains. Fabrice Ntseka, les boss américains. Bambote na yo moninga ya Talibo Talima na kati ya Belgique. Voilà, to komi na suka émission to lobinde to lobara ensemble na bino. Glory be to God. Bye. Awa c'est longwa papa bengana bango ba seba pratique tout papa bomeli siffler tomeli siffler chama kande ça doit être voilà non tout le monde Amélie siffler biloko na agence moko na lemba bagence nyonso eza ya mavwanga saba
Nina yo malamu tu ya kuzwa bilo. Na monyo yangu peke. Mona yangu lukula boni. Yangu wana. Yo. Bonjour papa et maman. Ah, bonjour. Prenez place. Ah? Prenez Ah, place. merci. Bofanda. Ah, kuvanda. Pesa biso code na bino. Code yangu wana. Lamu keka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est Ngai yote o. Ngai nde. la carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo, hein? Papa Makaya Mayuma, tala Makaya Mayuma. Papa, boba loka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya ba agence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ba conteneur eboni tala dépôt na biso okomona confiance. JCPP, la rapidité, la sécurité. Oh ya c'est kolela ya bato makambo na bino souci ya ba agence esili epai na biso. Tala biloko eko kita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epai na biso bokesene ezali